Maintenant, Ezalakanini, face à quand tu entends parler de l'indépendance. T'as dit, Moukamate, mais Moukamate. T'as dit Moukamate. Oh, ma camarade le baiser belé, mais Moukamate. Pour moi, ça est indépendant, mais à Moukamate. Ah, ça va. À Moukamate. Nakoma zoba na maramba politique pela ni mara koma kizengi watu na walo bapela banda uke ayebe tete na lipanda te Moukamate. Wenge PCBG Wenge 4x4 Wenge musique à maison mère ba Wenge Onion oh ba El Paris baza ba Onion so yo yebi El Paris aza wapi El Paris ba Wenge nyonso oyo yebi wana El Paris te yo ke la place pour oke olangwa obeli masanga obili mboke ya na guerre te opete ba champagne mboke ezaka na guerre te tango ekomi baninga pe basala musala na bango babeta concert na bango le 30 juin mboke ezongi na guerre te ba politicien ni basangani basungi este fallait autopesa azana musicien poni basali innocent pela kenada kotonga basali nini to mona ta politicien mo ta kende kotonga na este mona muke yoka innocent tongi ba musicien basala nini même concert au fallait beta kala ya Bercy wana ba musicien bazaka obenga ba obenga ba nani ako otikele ta beta te donc ba eza pour me ya monter ya mabe na lobi biso na biso to bomanaka donc ba musicien sko o ba se retrouver na kacha wenge te tima Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète,
hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Voilà, Mbote, Bandeko Balandi, il y a Sarato la télévision, Bino Baye Bolandaka, Top Media Télévision, émission na Bino, les codes de bonne conduite, Yango et Bandi, c'est-à-dire les codes de bonne conduite et Bandi, le vendredi. Rendez-vous na Bisso, chaque vendredi, hein, Tolinga Korate Yangote, avec Madame Wikipédia. Madame Wikipédia, lelo, toye les sous pour tout le moment, sur la naïe, Aouti sous labo. Aouti sous labo, nous sommes les 17 aujourd'hui. Dans quelques jours, concert Yawenge et Zobetam. Dans quelques jours, Makambu et Tozo comme le 30 juin, date historique Yambo Cannabiso, date ya indépendance Yambo Cannabiso, date Oyo, Congo et comment indépendant. Mais au-delà de ça, il y a tellement de couacs. Il y a tellement de choses. Groupe Obisonio Soto Yebi, pour moi, ils ont le cours une école pour la musique congolaise. Parce que Wenge 4x4 wana tout terrain basali toute une génération aujourd'hui na biso na bano to bota na ba oyo si e ba bota ma bazo copier. Pour na concert na bango ya le 30 juin makambo belé. Et belé. Et puis ma campagne zo continuer ka ko salema. De l'autre mécana kokota côté pour Sarah, ça fait très longtemps makambo abat na makambo musique aloba a kota te mais alobi azokota pesa makambo mboka mais toi la surprise dans l'émission bon livre pour moi là tous Sarah là une façon et officier mbote les abonnés nobles, moi je vous aime beaucoup, je vous dois du respect. Bino benna vous la noble sans bino pour ça la émission OET lobby koleka lelo soki lobby koleka lelo c'est-à-dire lelo photo poser ba pylône moi bien tolona na mabele ya malamu pour lobby to buka ba mbuma chitok. Voilà bon de livre est-ce que toko banana ça va voilà moté non boté ngala patati bonne santé ya yo eleki kande ni to zotamba na siamo kande to tambola na siamo Sarah na lota inde to monde ti yo tiki no YouTube. Na loti bena non la buena loti. Sarah. Daniel bi ke batu basepela note déjà. Na makamka ya bémission oza barando na batepele tika na informer. Bokana barando nanga. Mais il fallait boy sanga ke do bokana barando nanga tala. Je vous aime tellement quand nge bolinga ngate wana. Moi, je vous aime au nom de Dieu. Ba sepeli ti ba boy. Babio ndiro sara nanga bémission nyatanga ba news olingana loba mingi te okata katanga et puis ya mabeso so bimisela bango ke oloti ngana tika YouTube po bango batika na banani tande ba olobelo mabeso. Non mais c'est Sarah. Moi te tande ba sepeli note. Maman, papa, les amis. Comment yoko lota tabanzamba pambolinga yoko lota kana tiki YouTube na intérêt ni. Déjà elle yonanga to fandi bo er do mona na bo ça veut dire que les bons dias zo pambola. Siko ndoto ka wana point yo yaikana baloti soka ki ngana tika YouTube. Oyebi pourquoi yo continue ngana tika. Omoni pourquoi te la pesi bato réseau balobaki yo betanga donc ngana tika yo continue. Est-ce na ko loba? Non ba. On a respect ya ba noble les internautes nobles. Abonné noble, oh balandaka Sarah, balandaka Tadingala, je vais vous dire un truc.
je ne serai jamais contre Sarah. C'est un travail où moi, Nazali n'a pas limite, Sarah n'a pas limite, Aza n'a pas réserve. C'est pas pour détruire Sarah. Aujourd'hui, Sarah a une image moussous. L'image que Sarah apporte. Et pas Nabino. Bon, des vidéos que sont magamai ou tché a. Yango wazo finga biso que to bola to ko wakucha même chi a wasi. Somba mai pour na biso. Tout le baga trop awa. Tu achètes de l'eau tché a pour que biso elle moko boye soki mongongo comme ça. Yega ba minute. Voilà. Benga tata la sponsorisé blog voilà. Benga tata la. Blandine. Mais place tête à sponsor. Yebi qui par rapport à nous ça yo yebit donc tobeta di solo na ngote li solo à Blandine tobeta en après émission. C'est-à-dire je veux dire ozo échapper nga kana makambo ozo lenga. Olenga la 24. On dit le so batu bobeta si. Mais to so. Em so azotala lo ba. Ndedi garçon offre-moi mais la sarate. Ça mais comment oyebi nga naza déjà te que son appétit na gauche droite faut yeba ou bien yo pesi nga na te doit te ba de mais ce qui déjà que Blandine a pesi ce qui Blandine a pesi au besoin yango maintenant na pesi te OK voilà donc a pesi te mais so a pesi nga ba fungoli nga de amisu na ba bonne na nga ba bizala clair mère voilà donc o nga na ba ki loba naza na ba responsabilité na nga Sarah aujourd'hui azo kopesa image mususu par rapport à Sarah o boyeba ki lobi. Elle était célibataire, mais aujourd'hui, elle est une femme mariée et engagée. C'est-à-dire, je ne peux jamais exciter, laisser Sarah à Keneti la place au Yozolinga pour que tout ça le plaisir. Non. Ce que Sarah est en train de faire aujourd'hui et qu'on rattraper lobby. Aujourd'hui, Azana Wikipédia. C'est tout ce qu'il est en train de faire, Wazoko Komakuna, et Zoko Tikala. Lobby, Togo Nini et pas Sarah, Togo bénéficier Nini. Sincèrement, ce n'est pas pour détruire. Sarah, sincèrement, c'est pour faire pour la Sarah m'a bêté pour mais au moins pour que Sarah a respecté nga, a respecté Bino, a respecté bateau nyonso balingaka Sarah. Ndoto nanga ezalaki par rapport à quoi? Na la lika boina loti na moni yo logi trop c'est trop. Ba bêtise comme les cas trop de fois mon mutu moko boy aza même ata na niveau mo boy te fo apusa na pembe nanga mutu moko peut-être akoki kofinga werate afingi wera mutu moko akofinga jibete afingi jibe mutu moko akofinga kofite afingi kofi mutu akofinga xite donc tout ça au monde que non lokola lycée bosangani on eza des fois ça touche na ba personnalité na yo na ba vie privée na yo olobi non je me retire na zoti que la Sarah to la télévision mutu mususu abanda pour continuer l'émission eza qui na sens est-ce que ba abonné ba fidèle va se payer voilà ça Wenge le 30 juin et rappelez lorsqu'on parle il y a 30 juin 1960 je rappelle on est voté malgré la jour d'indépendance mais ça ne rappelle rien Sarah. Le 30 juin, ça te rappelle rien? Rien. Naïe, les ajouts toujours dans les pandas. Ce qu'on gagne, il rappelle à un peu et l'eau côté dans les pandas, voilà, il rappelle à un peu. Oui. Attitude, non, et à la canine, face à. Quand tu entends parler de l'indépendance, attitude, naïo, et ça, t'as dit. Attitude, t'as mon peu, ça l'a raté dans 4 mois là. Mon là, t'as est-ce que tu sens aussi que le Congo est indépendant? En tant qu'une influenceuse, parce que d'aujourd'hui, Elio Netinde Ozokende, Joana Nayokaki, Nazocha Songi s'il vous plaît, Nayokaki Makoso El a Bengio. T'as dit comment on l'a dit la paix? Mais franchement, je vais abonner à un Sarah, s'il te plaît, Sarah. Et Sarah, c'est quoi? Biso Fodon dit ma bino kaso beaucoup fait. Ah non, moi je suis pas déjà, je suis pas donc hypocrite en fait. Je viens pas pour flatter quelqu'un pour mutumo ayo kelanga mawa pour Sarah yoka mawa ou bien Sarah soit koufi. Non, Sarah là était une bonne femme, une belle fille. Sarah faisait ceci. Na yoka ki ma poso à lobby. Okende place bozo kende wana na tanga bombote. Ndenge ba yambela yo ndenge ba kozwa yo. Vous allez influenceuse et quand tu seras arrivé, on va te présenter le cola.
une influenceuse au Aouti Congo. Au regard les enjeux et l'indépendance fonctionne, penses-tu que le Congo est réellement un État indépendant, Sarato? T'as dit, Moukamate, mais oui, Moukamate. T'as dit Moukamate. Oh, ma camarade le bébé belé, mais Moukamate. Réponse sera moi la Moukamate. Pour moi, ça est indépendant, mais à Moukamate. Ah, ça va. Amukamate nakoma zoba na maramba politique pela ni mara koma kizengi watu na walo bapela banda uke ayebete tina lipandate mukamate. Et je comprends que tu évites des problèmes. Alors pour notre chayo n'a pas problème wana ça n'engage que moi j'assume mes propos et ma question on a où tu retournes à Sarah avant ce qu'on a les caneta pour Wenge PCBG Wenge 4x4 Wenge musique à maison mère ba Wenge oignon oh ba El Paris bazar ba oignon so yo yebi El Paris azawapi El Paris ba Wenge nyonso oyo yebi wa El Paris te tona na moni tata mo beach sko El Paris tika ngai na tiki na mkastati. Est-ce que bino pe bozo mona te que Sarah pe azolinga te na sa musala nanga bozo mona te que Sarah azolinga te nga pe na tuna ba question nanga pourquoi bino bozo zwa ka part à Sarah bozo ka pe part nanga basangani lelo te yo tangi ba wenge on a bi El Paris na lobi ka ba wenge nyonso OK basangani basangisi ba balobi concert ya unité commentaire na yo sur cette affaire de Wenge au pays ça moto les autres pays na point nyonso ya République démocratique du Congo en tant qu'une Congolaise influenceuse aussi maman Wikipédia. En tout cas ni kosangana bien déjà kosangana acte kosangana ils a bien grâce qu'on a commencé puis que comment on a bateau to eba ki bosola ti ba komosola tout le monde papa na biso Joseph Kabila na Moïse Katumbi kitoko bayamba no comprendre to yo mona susu Ofiolo Mide na Félix Wazekwa enfin moi netimo bolingo nge kota na mboka ne basangisi susu wenga na eba ke Blaise Bula na wera na ibisi rando yo satana bi banimba matasu spirituellement paix na ndenge ya bana mboka entre nous poto lingana te mais moi unité wana na mona ngo eza bien parce que ji bana ba fan na e wera na ba fan na e parce que ba fan wana nyos tu basangisi bango to komi bo moko unité wana déjà ça bien nga sepeli vraiment na idée to na producteur oya e ko produire bango ko sangisa bango avant bakufa heureusement bango nyonso voilà asali bien et puis bomeli bango na ba rando musu bazaki na bango bazaki na entre eux et sali pena bien voilà mais aujourd'hui kaka concert wana on appelle ça concert il y a unité nationale pour ko kosangisa ba congolais nyonso mais il y a certaines personnes qui sont contre ça au bazo pour déplorer que mboka ezali na bitumba pourquoi producteur akozwa mbongo motuya ya koya kobeta concert on a pendant que mboka ezali na pasi para va mbonga chawa concert ezali lokola fête dadi tout ça là atana ba famille takufi lelo libala mon fosa malo bakwani libala na ba poussa des bébés ba bizarre je ba les salles kaka donc atambo que dans ba problème tolia pa ba lo beza feti ba oteka ba bière kuna bière et ezanga yango na lo ba ezanga te sko tango ba bima na bandaku na bango ba kevana na banganda basombi bataba mbobeza na guerre bacheli bango miziki basisi balongo bakoti botel mboka yaki na guerre ya na guerre te kande akenda musala la mutina tongo kwatu ake musala
pour la souka ba pese fin du mois pour venir botelia ok na guerre to kanga misala kasi tozonga na système à confinement pour mboka na guerre yo okenda na place moko ki olangwa omeli masanga obini ya kapasi yo okenda na place moko oki olangwa omeli masanga obini mboka ya na guerre te opete ba champagne mboka ezaka na guerre te tango ekomi baninga mpe basala mosala na bango babeta concert na bango le 30 juin mboka ezongi na guerre te totika baventure ko yaki motea tala après Lucifer après Satan les Congolais. Voilà. Est-ce que on peut permettre que parce que lobby Nazaki na Chauvet avec équipe Wana Mobimba. Je salue aussi à Agnesta parce qu'on était aussi avec Anya. Bandekono no ba meka ozwa et le il y a 2 ou 3 secondes. Ba mona comment est-ce que Bandekona biso oyo balataki message na bango et puis on se retrouve tout justement après message au BAPC FARDC. Merci. Bon, je crois que quand on a le bar, on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins et lobby clair. Donc Est et Aza voisin, moi-même je suis Est. Donc Est fait partie de la RDC. Je suis de la RDC, je suis congolais, donc je ne vois pas pourquoi questionner, donc ça n'a pas de sens. Mais ce qui, après, j'ai même oublié tellement, pourquoi Toponi pour le 30 juin. D'abord, le 30 juin, il y a date très importante pour notre pays, il y a date d'indépendance. Et puis, dans le bas, quand on est bandé pas à confrère Nabino Marius, nous avons coïncidé que pendant que tout le concerne la réconciliation, et ça dit que mais il faut que Bisso est un moussala na Bisso, et un boulot. Je crois que dans le bas, quand aussi hier, bon même na Ukraine a zobundana Russie. Mais cela n'avait pas empêché que l'équipe nationale na bango et que ne beta. Donc yo pene mozabo ozo salam sano ya journalisme, bisoto salam ya musique. Je crois que yo guerre à est c'est empêcher tout salam sala na o. Tous les lots, ba ministre, ba président de la République ba non, on va plus aller au travail parce qu'il y a la guerre. Non, nous on travaille et puis Moussa na biso donc apporter quelque chose pour nous aider FARDC. Merci. Bon, ici, je parle presque tout. Donc, on a un loba. On a un loba. On a bien que Mbongo, tu as récolté, tu as repartir. Monsieur qui est na est, monsieur ma femme violée, monsieur ma veuve, de tout le bas qui est. Donc, on a limité que Bino, beaucoup de tika misala. Beaucoup sala pour guerre dans la est. C'est vraiment que business tika, c'est-à-dire jouer babeta sous balete, bino pe tika ba caméra pour faire nanda ou signer pena vous que tout ça c'est pour guerre dans la est. Na limite beaucoup salon de bozar. Beaucoup silika kutu mabe. Bon mon là qui m'a kamé kufu. Donc c'est normal. Musala auto sala kaka mbongo to kuza on peut contribuer quand na makamba est. To bana ko sala ngo depuis longtemps qu'on a connu, j'espère bien bo ibinga dans la fondation, ça daté depuis 20 ans, on a ça action humanitaire et belé na kenoko beta concert na Butembo place ba guerre bitumbezali. Na lekana na zonga na nzela parc Virunga. Au place ba rebelle pena bazalaka, c'est-à-dire risque on a limité. Na ngo mutakundi ma risque en moi na vie na e. Mais biso tundima ko sala, on a ça artiste. Je suis pas politicien, tundima ngo pourquoi? Si vous autre ça là, donc tu as conseil moko événement, c'est-à-dire réconciliation va nous bailler. Mais on a débile les bandits qui ont battu pour empêcher ma camou et ça te dit bango. Bazo tinda batu, basa interview à boya non, c'est pas bien. Ah, tu évolues ndé na Congo. Nous sommes toujours kabola ma bata est. C'est-à-dire concert wana et robeta mango, mo boule aux alatés, à la mo calme après concert. Tout ça, la G, c'est où tout quand tout ça, la blanc, c'est ça. Il nous reste 3 questions. Je m'excuse, non, mais on va rebondir quand les Camou. Oh, maman Virginie, le bien.
Baby, l'histoire nous enseigne. Date, il y a le 30 juin, il y a une libération à mort, on a mis tout accession à l'indépendance. Mais tant que table ronde, on a besoin d'artistes indépendants, tcha-tcha-tcha, et Betamara, et Tikala, hymne national et Amoka. Alors, les lots, RDC, souffrir dans l'Est, on a besoin de libération. Les gens et les soldats et les militaires ont besoin de l'appui culturel. Il y a un moment, exemple de Wenge Musique, to télémela, to lobela, c'est belé salama awa. Il y a un télémépé libération et que tu as la paix grâce. Il y a Bisso. De retour sur ce plateau, bon délivre. Merci vraiment pour la transition à mon qui est. Plateau là. Au Monipena, où est Rasson? Namoni Nzela Ntadi. Manda chanta za. Eh, Asa. Baba ni déjà. Eh. Au début, qu'elle a tiré qui donc attention que. T'as dit, au bon moment, il était une émission là, on avait les balles là. Non de Dieu. Dieu m'entend parler. Et Manda chante peu d'un qui fallait zalater. Seigneur, on a bien de faire une vacangi. Non de Dieu. Manda chanta za. Oh. Peut-être Azaki doit empêcher. Azaki empêchement. Peut-être. Mais bon, signaler présence n'a été. Mais ni mutu peut doit être solo Azaki. Nande bande on est bazali ba telemi wana mutu pas le bela. Ni journaliste peut doit tourner question mon côté pour pour Amanda chante. Ouais. Donc absence des Azaki pena remarquable. Je sais pas c'est pourquoi peut-être que Azaki empêchement. Mais déjà dans groupe ceux qui doit 5. Déjà ceux qui Korum meza atteint 3-4 donc d'office pour adopter Makambo voilà impression là yo par rapport au message fort il y a Wenge et Pessi et pas il y a peuple congolais et pas il y a bandeko bazo bunde la biso na est pour na basoldat la biso non nga sipeli omoni totika système akimotia mabe wana tadi ba politiciens ni basangani basungi est fallait autopesa azana musicien poni basali innocent pela kenada koto basali nini to mona ta politicien mo ta kende ko tonga na est mona muke yoka innocent tongi ba musicien basala nini to landi awa bien balobi ke concert na bango o mbongo bakozwa o bakokangisa bato bakosombela ba billet bakosunga pe ba FARDC na basio baza violé na est ba musicien bango moko batali su na ngamba ba cacher na bango bakozwa susu la moitié ya mbongo pona kosunga bango où est le mal concert au babetango eza concert moko ya unité en fait et puis eza fête ya indépendance en même temps eza pe pona ko récolter un petit gain ya ko soutenir pe bandeko na biso ba mama na biso baza violé na est et puis na bandeko ba soldat na biso ya FARDC mabe eza wapi musicien azwaka mbongo na concert bango mutoki na bango bakozwa na concert yango bakosungelela mabe eza tadi après Satan congolais. Mais j'apprends que ça baninga na bango ba musicien bato bazo ko combattre famille Wenge pour que concert wana et les canadiens ya malamu yo éviter même concert au fallait beta kala ya Bercy wana ba musicien bazaka obenga nani akon otikele ta beta te donc ba eza pour mais ya monter à mabe na lobi biso na biso to bomanaka donc ba musicien ce ko ba se retrouver na kacha Wenge te tima oui mais Nathan oyo que le pays est allé na état d'alerte les combattants bino ba te bozalaka beaucoup plus na ba réseaux sociaux bazo ko s'organiser comment pour aider batindi de à combien ngadi na tuni soki wapi yango tata wapi yango na fondation Sarato la pour elingo ke no visiter basi ya basoda FARDC wapi yango. Voilà. Hier, j'étais surpris. Yoyoka, la belle réflexion, il y a Mukulu, Jibem Piana, l'homme qui a mis l'eau dans Katia Koko. J'ai confirmé ça hier. Merci. Jibem Piana, papa Moko, bien, non. Très social. Inadamment. Il n'y a pas match. C'est-à-dire, pourquoi Bino, journaliste?
la musique congolaise ezo bundisama. Ba musiciens bazo bundisa bango. Bazo étouffer que la culture congolaise est valablement représentée ailleurs. Mais aucun journaliste oyo a télémaka pour frapper très fort, pour déplorer, pour luka moyen ko latsa bandeko o bazo ko étouffer musique ya mboka na biso ke makambo bozo ko sala bozo ko détruire culture ya mboka na biso. Pourquoi bino bo soutenaka les musiciens congolais pour que baluka moyen baye oyo batiaka bakal wana ebuka na baluka moyen balongola ba barrière wana pour que basala musala na bango pendant que bino ba journaliste bokendaka musala na bino ya ki journalisme mboka deux ans na guerre pendant que ba mama commerçant bakendaka koteka pendant que député akendaka palais du peuple pendant que batu nyonso bakendaka na occupation na bango pourquoi peut okendaka ba bar na hotel ozolo batende voilà oyo lobi plein na kapela na ozoka musique so leki sincèrement na moi ya ocha kimezate mais pourquoi seulement musicien aza na droit ya kobeta musique na yite bakanga baba na bakanga baba bokanga no baba bokanga baba popekisa masanga ba bloc wana nyonso to na guerre tadi ba journaliste biso moto koma na biso ba star tokoma obungisa ba musicien tokoma okolela tozala na ba fan pe lokwa ba musicien yango moni moyen to soutenir bango exact. Est-ce que ça c'est pour détruire encore une fois la culture congolaise ou bien pour faire avancer? C'est pour détruire. Congolais a monté à ma bénagnon c'est pour détruire parce que même les musiciens, bango pe bana ba défaut na bango bazara ba ingrat envers pe ba journaliste ba ça pas ingratitude moins trop na ba journaliste. Donc disons c'est les yango pour moni pe ba journaliste ba sala na bango chacun portera sa propre charge. Oh, musala na biso. Tout est kobele la awa pour encore à mélodie gouvernement à télémi coré tout tu peux kobele la pour na faire par bibi hein tout peut kobele la pour na ba musicien na biso batika bango ba sa musique et le Colombie a fait hier aussi papa chéri a dit ça na micro naza interview wana à lobby ce qu'on a fait pour faire on veut pas que ezala c'est nous-mêmes tout ça là qui va changer même avocat au bazala qui on a pour bazwa avocat donc c'est que avocat n'est pas qui valable donc bon dire que ba qui valable c'est un peu dur mais par rapport na bango ndenge papa chéri baza ba Werason baza Adolphe Bazana papa et voilà Sangsi Maël et l'obité mon pour défendre les Kinabiso au bien et puis j'ai même appris que Ferré allait être l'invité surprise il y a concert il y a les 30 heures imaginez donc bazo sala nyonso pour voilà message no linga na lancer pour na moni pe émission on était sali 10 minutes merci batumuli papier bande bonanga. Ça ne dépend pas de moi. J'ai une équipe ou de dirigeants. J'ai une équipe ou de dirigeants. Et Bassalanga, si je suis obligé, il y a Kokata. Atama Kamuyakolo Bezali, Fona Bumba Yango. Je vais dire ceci. Les Congolais, il est temps. Tenons-nous le boko na le boko. Hier, Werason abundisa batu, jibe batu bakufa. Balonga te le 30 juin tozwi lipanda liberté oh liberté tokoti 65 mbula ya makambo tokoti boumbu ya koleka ndelo tonyokwa mikoleka tango ya banoko zala pe minyoko mwa ezalaka te totiki losambo epai ya yawe muze kabila ayekokata makambo tozwi ya sukai libération oh liberté
nyonso na ce sont nyonso na banani ba musicien n'est-ce pas atako banguna ba meki jamais. Voilà, merci parce que monsieur ba yembela mbako yo hein. Voilà, à chaque fois constamment na salaki, à chaque fois s'il y a un problème au Congo batoli bosso baté des matins ils ala ka ba musicien. Voilà, ba portaka soutien na bango na ba couche nyonso. Nous avons vu deux musiciens aujourd'hui, bah, dans la fondation, bah, Edaka, bah, Kenaka, na fin fond kuna. la, franc-congolais. Ezoya, ezamo ebele. Avec toi, sois les bienvenus. Jibet. Est-ce qu'on combattait à Sarani? Est-ce que Sarah, est-ce que Okosi Sarah c'est ça explication? Parce que kuna na sima bosa na ngasi ntoko beba na pour rien parce que na ebi posuka kuna déjà si bakanaki omoni deuxième caméra ba mongolo ya kasolo jae ato ba bete mebe ba okochela isoma to sangane elongo na mokonja kiso china likande papa fachie. Voilà, pourquoi seulement le musicien? Pourquoi seulement Bango Bato, Baba victime, pendant que tout le monde a Kenaka Moussala Naye, pendant que tout le monde a Sala Kamakambu Naye, Kaka Bato Biso Tozo combattre, Bato Biso Tozo Bundisa, mais Baya quand même Atana Sakaloso pour aider au moins la population congolaise. La musique est occupée quoi même pour améliorer les conditions de vie à Bato Ebele, Bakouche à Bato Ebele. La musique, la culture, disons, est occupée pour changer même état moleli Yamoka. Alors, Congolais, Congolaises, Bissika et Zoamio, Moutou Akosa Yote. On a posé hier une question à Papa Chéri. Yo loba était ceux qui moto ils ont pédalé par ma voisin. Yoko ça la fêtité nanda kunayo. Mais boni yoko moto kutu ezo pédalé par ma voisin te ezo ko pédala na kati ya ndaku na yo moko. Mais bino bozo linga bosa la fête le 30 juin. Papa Chéri ayanoli alobi ngainde este. Moi je suis est. Moi je représente la DRC. Moi je le nazo ko représenter ba peuple congolais au baza kuna eli kolobate ezali fêtité mais c'est plutôt ezali moyen au tozo luka pona ko luka moyen ya kosunga bango tozana eloko par rapport na biso na luketu na biso pona sunga bango vraiment to apporter soutien na biso et ça na ya mwana a récolter pour sunga nanya ta vocal toka mwana Sarabo la lieu les choses m'a bé kota toka mwana vocal te kile Nanyata. Nanyati mabanga te. Te mais to comme dans la souka. Ba mabanga za. T'as dit dans ça sur émission na hote. Non mais tiko yebisanga les réalisateurs azo salanga une fois 4 émissions. Minutage koki. To dit le lomba souka pa. Tous en a combien des invités? 1 2. Donc dès déjà bala libanda. Tiko yebisanga. Da batuna su balandinga a ba suivre elote. Ça va. Pour commenter que to bebana. Vous avez 1 minute dédicacée à Batouka. Eh! T'as dit aux exploitations, hein? Bambote na batunion sur Bolinga Ngai, Bambote na sponsor Nanga, Madjabu Gospel, Azir, Jimajikada, sa Fondation Sarato, la Babi Kalaming, était toujours qui est pour Sunga, Bamama, la Bisoga, la Mama. Hein, Basi à Basunda, Basi à Papa, na Biso à FARDC, Tokoto qui est pour qu'il a un clin d'œil, na Fondation Sarato là. Alors, merci beaucoup, Penatata, pour FAPK, ma grande sœur. Merci à maman Gina Amato, ma papa Aaron Amato, le prince de Dubaï. Un grand merci à maman Madeleine de la Germanie. Ma papa Samuel. Merci beaucoup, Namélia, moi, la privée de Orlando Domingos. Merci à Jenny Bet Industriel. Moi, c'est APB, président Charles Tambo. Merci na yo. Merci na ba vrai na nganya so ba ta mbonga président bébé bambote na maman Nathalie Dalia Onyema Debo Bouchab officiel Sol Mbemba Rose Bonga c'est la Kikela Eliezer Kano Sarah Abole et puis je kala la Pamea Kabeawe tout papa et dit MK. Merci na bien merci na Angelos Caruana Mifi Andrea merci na yo merci na Bob 08 merci na Otadino ya binga merci na assistance ya Anya Star merci na assistance à docteur Patrick merci na papa Diego Milito voilà t'as dit nani atabamo
Platon okinelinga boye kata émission. Non, mais kata. Il y a ta pour commenter que non indépendance tu. Franc-congolais, yonde ozali, elembo ya bonsomi. Franc-congolais. Oso, wana ba musicien ba yembeli pour wambo. Entreprises, boutiques, ONG, églises, restaurants, chaînes de télévision, partis politiques, écoles, universités et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.